avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, bon week-end bisika bozwami, tokomi samedi, tokomi les 5, oui, les 5 février 2021, Masolona député bandeko nangai, lobby la constitution de la République. La constitution de la République est totalisée combien d'années d'ici là? Masolona député bandeko nangai, tokopesa bino avis de recherche mwana mobali moko komo na Pichu Lengo. Abungi na mutuka ya bato. Abungi. Masolo na député, c'est un accident et uti ko salema na 4h du matin côté à Matadikibala encore une fois. Badouanier bazalaki kolanda mutu ba fraudeur ya ba carburant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mutuka ezui moto, mutuka ngo ezalaki ya carburant. Masolo na député, génération tshisekediste, les inconditionnels. C'est l'œuvre de Willy Bakonga, c'est dans cette émission. Masolona député, détournement ya Tchumbe, tangu chef de l'État Lekiwana, on a détourné. Ngate mtuna lobi, bokoyoka maloba, ya bandeko kuna inimation, ya bandeko plus de 62 personnes, bakundi bango tale tuluku ya baserkei kuna na djogu, bao bakufaki na boule. Masolo, c'est la sortie médiatique. Yandeko nanga, mon ami Daniel Safu Bouchemouni. Vuluzi ya bandombe. Boko mona makambu. Masolo bandeko nangai weekend ezanengwa na air moko. Il faut to sekaka, il faut to sololaka, il faut to talaka makambu ndenge zaleli. Ulika kanda. C'est pas important. Tozobeta masolo, nous commençons l'émission par cet avis de recherche. Moi na mobile wana na mutuka wana bomoni eza pembeni na ye. Eza mutuka ya bato batindela ye yango puke akengela epande komoko azaka libanda azaka na poto et la jeep o bozomona ya rouge wana bozomona azui nango ba selfie na aéroport et ce monsieur s'appelle Pichu Lengo avanda kana avenue Mangu numéro 21 quartier 5 la commune Anjili ndeko wana ça fait 2 mois abungi depuis que mukolo mutuka ayaki mukolo mutuka akolukaka ndeko wana soki mutu amoni ye soit amoni mutuka wana akotiko benga na numéro oyo plus 243 970 869 429 plus 243 970 869 429 oko benga soki omoni ndeko oyo soki omoni ndeko oyo Pichu Lengo azamwa na Njili avanda kana avenue Mangu numéro 21 quartier 5 na commune Njili. Donc ndeko wana na ba selfie wana zo salaka na mutuka eza mutuka ya bato ndenge tozolo baboye apoutre soki omoni ye soit omona mutuka wana obengi na numéro wana okozanga kozwa moi lisungi moko te et pas yandeko oyo utaki kuna. Je vais essayer de commenter cet élément. Bandeko nanga na lobaka mikolo nyoso. Mbongo ya poto eza mbongo ya pasi. Na poto, bon, à part ba séculaire, ba benga bango ba séculaire, soki ba séculaire. Oyo bazaki kozwa mbongo na pete. Bazaki parce que makamongo wana esila pe. Et comme il passe pour na mutu asala. Ezambongo moko ya pasi oyo kaka, tu mangeras la sueur de ton front. Moyen pe otoka ezate parce que malili eza ya kosakana te. Ngana kokaka poto te pona nini parce que il faut lata. Oche awa oyi, okotisi oyo, ochebo ainsi de suite. Maintenant ndenge wana ulamuki tongo oke musala. Soit ulamuki tongo ke otiki bana na classe, zongi kotika bana na classe, ozana rendez-vous boye na boye. Ba rendez-vous et le cas, makambo ya bataxe le cas, okeyo zongi ezambongo ya passe. Quand quelqu'un fait c'est un effort à épargner mon bongo. Alobia tinde eloko na ye, batela eloko ndeko na yo.
ebele borula bangwa bomona lokola na poto balokotaka mbongo te. Ce n'est pas au Congo oh mutukaka ye na politique bateye kuna oyoki ayibi 60 millions ayibi 20 millions, ça n'existe pas. Ekosalema jamais na poto mbongo ya mutoki. Ndeko na yo atindi quelque chose, sombela ye mabele, osombeli mabele, tongela ye sala quand même un effort. Oya muka akokabela yo ya yesu ngaye. Les gens préparent leur retraite, et d'ailleurs il fallait qu'ils tolo balikamwangu mutu akokola avandi vandi na poto bambule belé à un moment donné alobité nazonga na mboka nanga. Mais bataxe sala banini sala ekotika la ndengwa naza des fois na possibilité te ya ko récupérer. S'il y avait un mécanisme, il y a que ceux qui mutu akomi na âge moko boy alingi aya awo bazwi misolo na ye wana ba transférangwe komi na nzela ya SNCS par exemple, Caisse nationale de la solidarité sociale, et comme il la personne récupère son argent et cause à la malam. Des fois ça constitue des manques à gagner comme ça pour les gens. Mutu asalela l'État kuna futa ba pa kwa sala ba makamuna nyos à un moment donné, il ne reçoit pas ce qu'il fallait recevoir namboka kuna parce qu'il a décidé de rentrer. Mais ce n'est pas seulement bango ndeto ko décourager, mais tozo bo mamboka na biso parce que nous avons besoin de nos frères. Nous avons besoin ya ba maman na biso. Bazonga na mboka. Ngai tamwe na senga ka bango bazonga. Mais quand il y a des pratiques comme ça, ils abientent. Mutuka wana okimi nango, soki okimi nango. Eza mutuka okorule nango après baby. Et puis tikali tata mobimba nengo wana ozo vivre na clandestinité. Likolo ya mutuka. Yango pe na yebisaka batu. Ndeko na yo ezakaka oyo obotama na yete. On doit faire confiance na batu. Et ngai na yebisaka batu mikolo nyonso. Omoni ndenge na zabo. Soki omoni que eloko soki na tinja ngona nzela ya Eliezer e kokoma te. Kotinda te. Kotinda te. Luka pasteur, Luka évangéliste, Luka mutoyo omoni a confiance parce que tout ezo salema sur base ya confiance. Même ndenge na sala ka action na ngai ya pesa moninga sourire boy. Na lobaka na batu. Soki omoni que ozali ko hésiter. Kotinda na nzela na ngate. Soki oyeki mutema na yo beti te, kotinda te na kokaka makambo akoswana te. Eliezer azui $100, Eliezer azui $10,000 te na kokaka te. Et mon objectif est de corriger makambo. Tout Congolais n'est pas voleur. Tout Congolais n'est pas escroc. Tout Congolais n'est pas ambianceur. Tout Congolais a finga kate. Ba Congolais ya bomoto bazali. Et je pense que à Tamouké, nous en faisons partie. Et batu na kanga ola kisaka pona ni na la kisaka pona kotali sabino que nous sommes capables. Il y a aussi quand même un bon on a point A au commission on a point B. C'est possible. Tala makambo salemi tangu chef de l'État comme na Sankuru. J'étais là na Loja. Tokitaki d'abord na Chumbi. Avion ezindi na mabele, mundela beti pau. To vandi kuna soki otali salle d'attente. Ndenge to vandaki oyo kaka anyanya wanyanya. Na sima nango tozwi pepo tokei Loja. Chef de l'État ye nasina beteli bino masolo. Bien que lisolo mususu nazanga ko betela bino. Boyebi ke batetela bakimaka mutu kate. Soki oke na Sankuru ke baka korule atombo ouverte. Parce que ndenge batuana soki azoka mutu kesoya akotipete ti à un moment donné abaluki atali yango ndi alongo. Bakimaka mutu kate. C'est que je vis à Loja. Bakimaka mutu kate. Batu mususu na mona ba wana basala ka nko lokola bango bazaka batu aba problème baza batu akabe ya kamona nzubu wa bilumbu na kabe ya kamwa soki okoti korule atombo ouverte poko kuta mutu moko azwi kiti atena kati ya balabala ozoya na mutuka papa kadi kwenu mona mashinya kadi wewe mwana mashinya kwenu mona memeto papa ozomona mutuka te kadi yo mokolo mutuka wana ozomona ngate
Oh, mais papa ovandi na nzela ti bongo nzela eza kaka oyo okokende kobaluka na nzela mosusu te. C'est ça kabeya kamwa nzubu wa bilungu nazoyebisaka bino soki oye na Kongo yebaka na loja kokende mbangu batu balongwaka na nzela te soki ayoki mutu akolongwa te okomi na 0 metre nda baluki atalio nda alongo. Sikoyo na refermer cette parenthèse, chef de l'État comme na Tchumbe bayambie malam. Je vous mets un élément boyoka parce que tant tolobaka batu bakanisa que mais c'est tant boiseau lobaka. Suivez-moi ça. Conséquence positive de cette réconciliation, la population pouvait à nouveau se rendre au champ. Le jour J arrive, le président de la République marque sa présence à Tchumbe. Les images faisant foi, il y est accueilli chaleureusement par la population. Le couple présidentiel a passé des beaux moments avec la population locale en écoutant ses doléances. Dans la foulée se trouve le groupe des handicapés. La première dame Denise Nyakeru a été fortement touchée par le handicap de cette femme et a demandé au président de la République de ne pas laisser tomber cette population. Ce qui fut fait. Le couple présidentiel a pensé à toutes les couches sociales de la population. Une enveloppe de 20 000 $ américains a été remise aux handicapés, 10 000 pour les hommes et 10 000 $ pour les femmes. Une autre enveloppe de 30 000 $ américains a été remise à toute la notabilité de Tchumbe. Malheureusement, tout cet argent a été détourné avec la complicité d'un conseiller du chef de l'État venu de Kinshasa. Ni les handicapés, ni les notables de Tchumbe, personne n'a bénéficié de cet argent. C'est malheureusement la seule tache d'huile enregistrée dans les séjours du chef de l'État à Tchumbe, même si jusqu'aujourd'hui, la population continue à remercier le couple présidentiel pour ce qu'il a fait. Voilà. Mbongo ango oyo ba pesaki. Ça a été détourné. Et sengo nyonso ba moni ango ba million mbongo wana ata ba personne avec handicap oyo bazo déplorer ya muke wana bakokaki pe kozwa ata mwa muke basungama. Na ba oyo bayambaki batu balobi ata mutu moko te azwe loko. Bozo linga chef de l'État to bozo inisaye. Et qui ont détourné. Je vous ai parlé à dossier à JB. Ya JB mpiana we. Mbongo ba pesa ki ekolongoka point A pour ne comme na point B. Mbongo esi ekatami. Et ça devient une habitude bande konanga. Et comme vraiment habitude bato basala kanengwana. Kuna na Sankuru bayambi chef de l'État. Na loja le chef de l'État ne s'est pas arrêté. To yachi kaka kitie toke na stade wana. Alobi akamati nzela ke kolala na Tchumbe. Akoma kuna andepi ya oyo ndenge bayambaki mwa mbongo muke ya kusunga batu. Mbongo waneke. Mbongo waneke. Sikoyo nani azwi mbongo? Qui a pris l'argent? Et avec ça, on doit se taire. Tolo bana bisote. Na yango bisoto lobate. Papa Kaseni. Pona ni yo mutema mabe boye. Na mutema mabe te. Tozolo bande makambo ezoleka. Lelo ndenge tozolo baboy. Batu nyonso bazolala te. Depuis que fait des routes ya Seigneur bimi. Ba pesi programme calendrier o ya élection ba gouverneur ba bimi si ba province. Ngande na zolala te. Bazo katanga matoyo. Sankuru te pona nini? Oh ozomona makambo ezo salema boy parce que ezana province ya Sankuru. Ezana province ya Lualaba. Je crois ezana province ya Mongala. Ba province wana etikali ndengo wana suspendu. On ne connaît pas la suite. Maintenant yoza tranquille wana bisonde bazo benga. Pourquoi ça s'est fait ainsi? Ezola kisanini ainsi de suite. J'ai causé, j'ai changé avec les agents de la CENI qui ont dit que bakendakate ko se saisir na makambu d'office, il faut que la vice-primature en charge de l'intérieur batin de la bango liste additive. Yango bazose masolo. Mboka ya ba détournement. À tous les niveaux on détourne. Matanga defao yango wana détournement. Yango moni soki matanga ebimi, soki matanga ebimi
kolanda liste wana te il faut mituna mutu ango azosalisa liste oyo eza pona mawa ou bien eza pona intérêt na ye. Je le dis toujours, bandeko na ngai eza biloko ya kokeba. Moi je ne me glorifie pas, nazala quand même moi attention soki opose nga problème na tali na mutu azokosa ngai mutu omoni même ntango toyambaka ba personne avec handicap eza na couple moko papa moko na mama bango baza kutu ba personne avec handicap te bakomaki kosala stratégie baye moko atikali na coin mosusu aye akoti aye abimi wana mutu amawa mutu apasi ngai boye ngai ozomona ngai après mobali na ye atelemi na coin oyo azobima lokola aza na mwasi te oyo azobima aza lokola na mobali te aza na bana nasungi bango première fois deuxième fois troisième fois na bino non naye koankete naye koyeba ke ezalaka couple eza ndenge wana malhonnêteté eza na biloko ya kokeba bandeko na nga. C'est la même chose oyebi. J'ai fait remarquer à quelqu'un une chose nalobi moni mboka oyo esengeli ce qu'on appelle l'éducation nouvelle ko formenter mitu ya batu batu balongwa na système ya un comportement moko boy toluka mboka na biso oyo mukolo to prendre conscience biso nyonso ça sera le meilleur et beau pays parce que na ebité to okende koluka nini e pa nani na ebité to okende koluka nini e pa nani. Dieu nous a tout donné. Mais biso moko nde tozotala nous envions bao bazane le côté c'est juste une question ya nini ya arrestation naloba na bino ba mayo bozoka les pêcheurs congolais ont été arrêtés na Uganda tozo partager mai moko ndenge nini mbisi za ebeleka kote kuna bayebi koliesa bayebi kocha biloko ezobenda bambisi kuna bato bazokanga. Mais biso on ne fait pas ça tozo zela to ke so mambisi na Namibie tokomi wapi na mbisi yango compliqué. Lobi bakundi bandeko na biso bakufaki na djugu. Na bandeko wana bakufaki en majorité c'était les femmes et enfants. Massacre balobi ya bakodeko ndem tu basali. Qu'est-ce que bino bakodeko bozali ko réclamer ya koboma bandeko na bino à ce point-là? Plus de 62 personnes. Batie bango na ba cercueil, bakundi bango donc utali ba cercueil okoyoka nkele. Et bazalaki wapi na site ya ba réfugiés bolandi bango batu bakima pona komeka ko sauver vie na bango bolanda bango tina suka. Et dans tout ça mutu nyonso un jour mutu akokufa. Et ce qui est curieux, cette question est très complexe. Il y a est yango bomoni Mboso Nkodia alobana biso vous nos frères de l'est quittez les groupes armés. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Je vais le dire ici. Ezana ba makambu, mama oyo bomoni bakangi, oui, l'acte de naissance, il y a crime et jugement. Bakangi, balobi azali ko ravitailler. Ba ozo lela, les pyromanes qui jouent au sapeur-pompier. Et bande konabiso wana baki. Ils sont partis. Mais il faut boye baki un jour, bino pe bo kufa lobi. Tozaki na matanga ya émotion makasi. Yandi kona biso na la kisaki bini. Mwana yangamuki. Tozaki na cinquantenaire. Je vis mon frère, docteur Christian. Azo kokate. Parce que nous sommes devant, ce n'est pas l'argent qui a manqué, ce n'est pas accueilli ndenga kendaki asali accident ki. Biso nyos toko kendaka un jour. Mais tant que vous allez planifier ko bon bandeko. Vous planifier bien sûr. Mais un jour OK. Mais bato ndengo wana à côté les après alobi wana. Et na kati ya ba obsèque wana. De comment quoi je parole alobi administrateur militaire. Oye ko sala nini, il faut yo ka soni o démissionner. Parce que entité yo allez ko diriger yango bazo boma batu boy. Mais moi je pense que la question de la sécurité, c'est une question il y a ils ont à la participation de tout le monde. Bato bakanyi kanyi wana, bakanyi bango en collaboration entre les militaires et la population. L'armée ne sera jamais forte elle-même. Armée ya makasi tozalaka nango ya Mobutu. Tant que la population a vomi yango, bakadogo babengana bango. Soutenons notre armée. Il y a les gens qui laissent leur vie là-bas.
C'est vraiment important. Mais pendant ce temps, biso aweza ndeba théâtre, tozo salaka na politique, toza kona union sacrée, oya sali boye. Ndenge tokolo baboye, Willy Bakonga a créé une structure qui s'appelle Génération Tshisekedi les inconditionnels. Génération Tshisekedi les inconditionnels. Oh, ce que vous avez a créé une structure Génération Tshisekedi les inconditionnels. Yo mona ki ba mususu ba yete candidat na biso 2023 Tshisekedi. Kape soki 2023 soki ndenge nini nazo mona. Politique à Congo pe la bato a modèle wana. Kala mingi te boko yoka ba nomination. Ngaite ambwe. Yango mwa mobali oyo ake na monument Etienne Tshisekedi. Ake koloba makambo ebele. Nous devons les suivre. Papa toye biso bai tobundaki lite na yo di vivant na yo si ndenge tika biso totikali kozwa pouvoir mais yeba que depuis okenda tozwa pouvoir biso ba originaire c'est-à-dire ba o tobunda pena lite ya solo oyo yebi ti lelo papa tozo se retrouver te na kati na biso ba licencié bazali na kati na biso ba gradué bazali na kati na biso na ba ope batanga te bazali parce que lite ezaki ya bato nyonso tout po mutu na mutu se retrouver selon catégorie na ye ya niveau d'étude mais depuis okenda papa si lelo mona neto yebo ezaki prévu to ya lobby tango basalaki inauguration na yo ya muzole ezaki prévu to ya lobby ba moni ba vrai o balingaki ba ya lobby poto yo tika maloba ekartaki biso ba isolé biso nyonso wana po ete oye be réalité ezoleka na te naza na malobe ebele na koloba te mais ndenge toyeboyi natangi kombo ya mutu te naye kaka na rapport na nga kopesa yo likambo mosusu tozosenga eza te eza kaka sokola parti na biso yo moko yo nde oyebi baoyo batikali na kati ya bitumba na yo baoyo bapengwe bakei mosika bitumba na yo bomela biso bango papa nalobi bien bomela biso bango parce que tokonyokwama boye te pouvoir ekoma nango ya bato moko boye o bauta soki wapi tango yo ozalaka toyebi ke obando obunda obando ke libanda mboka mais lelo pouvoir ekoma kaka o baye soki wapi babimeli soki wapi soki na kinkwadi soki na mboka nini baye basakampare na pouvoir yango biso tomoni so toki oyebisa bato batrouver solution te toye pa na yo parce que yo oza déjà mokishi les grands mokishi eza yo bendela biso bato wana moko kaka ndenge na lobi oza sphinx ozalaki moto ozalaki juste bato ebele bandimela pouvoir no parce que ozalaki juste na lite na yo yango tolobi bomela biso bango po batika place bato oyo biso toza na esprit na yo to continue kosalela yo ti na ti toza kutu na opposition parce que mpona nga na mona teke toza na pouvoir toza na opposition tokorejoindre pouvoir jour oyo le peuple d'abord ekozala accompli parce que pour le moment le peuple d'abord ekokisami nano te abanda koboma bango moko mitema ya bato ezosuka parce que nous sommes battus mutu akolinga ngai te mais quelque part là na mutema boyebi nous sommes battus na bariske nyonso na bagaz lacrymogène na kokangama na nyonso plus d'une fois biso tosala ba théâtre ta c'est la détermination zobima ozomituna est-ce que na kozonga to na kozonga te mais la patrie m'invite et ce que nous voulons batongo bazo confier lelo ko concrétiser ce que nous avons promis à cette population là ko concrétiser ko kisa oyo to prometaki na population. Et j'insiste que biso batu tolobaka ndeto zana ngambo. Et les attaques que vous voyez de quoi les ara salibo na salimutu et le côté parce que seulement yebi que nous avons promis aux policiers, nous avons promis bande comment ko ba beningai ceux qui ba officier supérieur na officier subalterne ba pesa ki ba tumisusu biloko bango ata eloko mon côté et comité ya état major général bazakuna bazotelengana
Quand vous discriminez, vous ne facilitez pas ce que mon professeur m'enseigne, la cohabitation pacifique. Yo ozui, otie na poche, ozui otie na poche. Tant yo pesi ba mususu otiki ba mususu wana. Ozo kanisa ke bangonde ba yako tika ba mususu, bazana basite, bazana banate, et n'ont pas servi. Même nenge tokolo ba aw. Est-ce que boyebi ke bato bazali ko s'occuper na makamba Covid? Basali soki 8 mois ba futa makate. Ba bazali ko s'occuper na makamba Covid. Soki 8 mois ba futa makate. Je me demande, bokozanga ko futa bango ndenge nini? Test Covid, toujours futaka ba $30, ba $45, ba $50, ba $55 na bisika mususu. Ba soki batu baye. Test ezo futam. Mbongo ezo kota de partout. Combien de personnes qui voyagent? Comment on peut manquer l'argent même dans une petite organisation pour na ko futa batu wana? Bazo futa mate. Nous sommes dans un pays où les gens sont comme ça. On m'a même appelé quelques policiers baza kuna na ba province en état de siège ke bazo futa mate. Ba administrateur ango wana bazo loba administrateur azata na mutu kate bazo memake na moto na zone insécurité. Il y a insécurité ndingwa. C'est compliqué, c'est bizarre. Génération Tshisekedi les inconditionnels. Et on va voir ça. Mais ce qui te sali kebate, je l'ai dit à la télévision. Donc ça la gamme toi sali déclaration, to betele maboko. Bazu quelques combattants babani kolandaye, prêtre. Parce que na ebinenge batu wana ba entretenir na batu. Abandi ko pesa mo muke yaza danger, yaza sokibo. Yé pas amati. Mais je connais aussi les combattants. Je connais les kilos. Ba banderole na bango bakende ko sala ba théâtre na bango ba sala kana siège à IDPS nyoso bakitisa yango. Yo ko salina yo e komindengwa. Mais tangu batu wana bazoya biso na assemblée nationale. Je suis en train de voir le mois de mars. C'est que ça va représenter. Et kozala bango ne baza ebele, ba utaki FCC baza ebele dans le partage ba pesaka bango. Nous retournons le pouvoir aux gens que nous avons combattus. Je n'ai rien contre Bango. Tolinga Batunio se base à l'ensemble. Mais Bande Konanga, est-ce qu'ils vont exécuter ce que nous avons promis aux gens? Bako exécuter. La conséquence, ils sont des tokome ma charge. Tokome ma charge. Oui, tokome ma charge. Tokome ma charge. Conséquence, tokome ma charge. Lobby Bouchemuni. Avant ça, la conférence de presse Naya Salaki Lobby, il faut voter là. Voilà, nanan.
c'est voulu, c'est ça. Daniel, oui. Ah, moi, mon ballon. Na kati ya conférence de presse wana alobi ke na komi na dimension moko ya ke lelo soki toke na élection ngai na ko battre Félix Antoine Tshisekedi na élection mais bon otaki kosala déclaration à vos collègues il y a ba révolutionnaire que nous soutenons la candidature du président de la République ainsi de suite mais je ne comprends pas. Déclaration politique. Mais avant toute chose, qu'il nous soit permis de nous incliner devant la mémoire du Sphinx, le père de la démocratie. Nous citons Dr Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire. Et nous prions tous les collègues de garder 1 minute de silence à sa mémoire. Merci. Nous, députés nationaux révolutionnaires, patriotes, combattants de la liberté et gardiens du temple de l'union sacrée de la nation, réunis en séjour au palais du peuple pour examiner la situation politique de l'heure, mis par le souci de préserver les principes démocratiques et consolider les acquis de la révolution cristallisée par le basculement de la majorité au prix du sang et l'engagement sans faille de tous les compagnons de la liberté et de la démocratie. Animés par la volonté républicaine d'accompagner en sentinelle de la révolution parlementaire historique le bon fonctionnement des institutions de la République ainsi que la mise en œuvre de la vision clairvoyante du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, impulsée par le président de la République. Faisons la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à ses actions, en lui renouvelant de ses faits notre loyauté et fidélité. 2. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances avec 2. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances à venir pour le compte de l'Union sacrée et consentons à lui offrir incontestablement une majorité parlementaire confortable lors des élections générales de 2023. 3. Mettons en garde tous ceux qui prennent des initiatives individuelles, égocentriques et qui s'évertuent d'exercer leur liberté politique contre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'effet de fragiliser l'unité structurelle consolidée de la majorité parlementaire au mépris de l'engagement des révolutionnaires. 4. Rappelons à l'ordre tous les tireurs de ficelles et pécheurs en eau trouble qui, par leur velléité politique et stratégie occulte, tentent de mettre en péril la stabilité de l'Union sacrée ainsi que des institutions de la République, dont notamment la Chambre basse du Parlement de la 3e législature. 5. Appelons à l'unité ainsi qu'à la concorde de tous les membres de l'Union sacrée autour de son initiateur. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'accroître substantiellement les chances d'une victoire écrasante de nos candidats aux différents niveaux des élections de 2023. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'union sacrée de la nation, que vivent les députés révolutionnaires. Nous vous remercions. Dans 3 jours, Daniel. Voilà, bande konangai. Nalingati to solo la muke. Notre radio Tokomi Wapi FM. Où ezali que mettre na province ya Lomami, na Kabinda. Bakangaki yango. Le monsieur sans tête. Bazo kosa bao balingi ko kosa. Parce que je reçois plusieurs éléments. Nanenge bango bazoloba. Non voilà. Bazo fingaka batu. Bazo inciter batu à la haine. Bazo attaquer chef de l'État. Nazo mituna nani yango.
Nanyangwa zolo ba wan parce que omi benji UDPS. Hein? Parce que omi benji UDPS. Lokuta moko bozana ngo omoni bino. Boko suka mabe. Mais amenez le rapport présidence Payango. Amenez le preuve. J'ai dit ce que je pense ngai. Et qu'on a ça fait longtemps ngamo qu'on a les canaux radio wanati. C'est une radio que j'ai amené à cette population-là. Voilà pourquoi j'ai invité le gouverneur. Et je l'ai dit que ce n'est pas ma radio, et la radio à la population à l'inauguration. À mon arrivée à Kabinda, j'ai été accueilli comme un petit prince. Même Mkolongo à l'inauguration. Bon, comment on entraîne et la foule n'est pas. J'ai laissé que le gouverneur puisse inaugurer, ce n'est pas pour me protéger. Naza professionnel, j'ai plus de 20 ans de profession. Ce que nous avons créé ici, c'est notre effort. C'est notre effort. Ça reste comme ça. Tomema touche musustango zomo na Israël mutombo zoloba. Tomema touche mususu. Et je ne peux pas mettre une radio à conciter bato la haine. Nga d'abord makambo tribalisme. Na kota na ba mutualité te, na kindaka soki ndenge te, mais je combat ba injustice. Dans l'Omami, il y a un problème. Il y a les gens qui veulent se prendre pour des super messieurs. Au-dessus d'autres tribus, au-dessus de Yabatumisus. Et on utilise ça en utilisant le nom du chef de l'État. Non, mais ce n'est pas possible. Et moi, je vais me taire. J'ai dénoncé ce que j'ai vu à l'arrivée du chef de l'État. La fermeture de cette radio, ça n'a rien à voir avec ce qui... Je sais où est-ce qu'on va amener. Nayebi. Mais la population est responsable. C'est la radio que j'ai amenée. J'ai posé la question aux députés provinciaux. Ceux qui comme là parce que ça vous dérangeait. Mais beaucoup regrettez. Mais c'est Tamboué, il est l'élu de Kinshasa. Mais tout ce que j'ai fait, quand vous me voyez, des fois, on fait des petites actions à Goma, des fois, na Kananga, des fois, na Longo Kuna, na Mbushimai, na Longo Kuna, et ça, Kolukaso Kindenge Ninite. Na Tuna ki Israël Mouto Monalobi. Depuis yo yeba ba député, Mouto Alobi député national. Au Chomona Mouto Azo exercer un mandat national. Ceux qui balingi ba koye kola siko. Même na Kinshasa ao. Mutsoki aza Elia Moamba zalaka na Moamba. Mutsoki aza Elia Funa zalaka na Funa. Mutsoki aza Elia Changu zalaka na Changu. Mutsoki aza Elia Lukunga zalaka na Lukunga. Mais nous avons montré aux gens que quand nous disons que nous sommes députés nationaux, nous devons l'exercer sur toute l'étendue de la République. Et nous sommes capables d'engager. Chaque fois qu'il y a un problème, même dans la Kassindi Kuna, vous voyez que je n'ai jamais été à Kassindi. Mais nous avons fait une action là-bas. Et nous, on arrive là-bas, là, vous savez combien on me réclame pour que je radio na Kanang? Vous savez combien? Et vous voulez faire taire les gens, vous autres là, et vous bandit le kuta, vous utilisez des considérations tribalo-ethniques. Il faut que Sonia. Et vous savez que nous sommes combattants. Je suis en train d'observer d'abord. Et Vanda, je vais voir l'attitude de la société civile. L'attitude, il y a pas on a côté la radio, la population. Quand on a comment on a kebalembi, je vais rebondir. Je vois l'attitude il y a des députés provinciaux. C'est Pélas. Et les autres qui ont appelé les autres. J'ai vu même un message dans le téléphone, il y a un décommoko. Non. Et la radio d'Eliezer qui appelle les gens, les talibans, il faut les chasser de Kabinda, a été fermée. Des menteurs comme ça. Bino l'okute gobomabino. L'okute gobomabino. Politique en bossa la kaboye, sans moralité, donc, bozaka batwa l'okute nengwa.
Voilà, la radio Tokomi Wapi FM fermée par le gouverneur de la province qui a donné les instructions et à un monsieur qui prétend être de l'UDPS. La radio de Kabinda, la radio Tokomi Wapi, la radio Tokomi Wapi est fermée sous Félix à Kabinda sur instruction du gouverneur par un monsieur qui prétend être de l'UDPS. Augustin Kabouya, c'est la radio Tokomi Wapi qu'on ferme pendant que Félix est au pouvoir. Ça révolte ce que j'ai dit. Ça révolte. Tout le monde a dit. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.